na bandeko nyonso oyo bakolanda biso na Isaki News Television. Mbote na bino bounce. Na sepeli po na présenter bino émission oyo ya Sosola. Oye na contexte na biso Sosola. Bandeko nga na sosoli ye kuna sosoli Karini Luta sosoli Mado Osakwa sosoli bongo yo mutozola nanga ososoli na ye kolobela nemission na biso Sosola na lobaki pona makambo bana poto ndenge bana poto babandi babande kotinda mbongo te makambo na guerre Ukraine ye bamisu bake komisere trouver na Nigeria bazane loko te na Congo bakoma banga kozonga donc wana na lobaki yango déjà na émission euté oleka awa siko na ye kolobela bandeko na biso na Congo bandeko na Congo boye bagake bandeko na bino pe awa na poto banyoko maka banyoko manani okomona mutu ta muso azobanda musala 3h 4h 5h 6h akoya ti ta musu 18h 19h mais akozope makanisi alobi oui ndenge naza boye nakende natinda ta mo eloko basalela nga tango lupango mongo ya muki ataka baram o babenga ya kokata wana na lemba ata na matonge ata wapi bakata kaka ngomona kote batindi famille bazwi mbongo bale babosani ke mutu na azwi mpe makanisa bien hein bakati bale na bango tango bakolia wana mwana poto pa zokazaki ngai penza ndenge naza boye nasombi déjà moi ete na lupango na nga na ndotonga malembe nzoka nde mbongo badama na bango donc eloko te mutu kuto tindelaki na kache bakoma benga e président boni bien président pona nini asali nini na ki président oyo yo bengela ye pona nini po mona poto atindelaki mbongo mona poto atindelaki mbongo akoma président na kache président boye ndeko eza mbongo na yo te ata okolia okolia nyonso boye vraiment papa pourquoi okolia nyonso baliaka ata mwa moke batindelo 20 000 mais lukata lopango ya 18 mois 2000 wana ole to lukata ya 19 mois 1000 ole yo kozwa mbongo tu eloko moko okosalela yango eza te sikoyo omona poto toyoka mpe tozomona leki abomi yaya na ye likolo atindeleke mbongo asomba lupango yaya akaniki aya na Congo atindi babandi baboma ye bandeko amungu esili likolo mbongo bandeko na ngai pona nini bamakanisa modele wana koto soki tolandeli soki bapesi bino te somba lupango ese mona poto na ya fanda wana eza avantage na bino ti eza pona bolamu na bino soki botie baloko te ka yo moto wandozo mbongo mais o préféré oboma yaya na yo oboma ndeko na yo likolo ya mbongo atindeka lupango yo solia bolingo tozaka na ngwe kenda wana bino kwa mokili kotika na soki yo bominga to bomi ndeko wana ya mwasi yo kotika la seko na sena moi bande kwa Congo ososola kapeti kombo emission eza sosola ka il faut bososola ka soki ata epa na ngai ozo sosola te mais moninga oyo makambo esalama wana okososola te à travers ye nga na sosoli Yuyumaku yo sosoli Vicky ososoli Mama Rose ososoli Mama Angel na Auckland ososoli bongo muto yo zotala ngai yo sosoli
ososoli vie eza compliqué bandeko vie eza compliqué koboma moninga te likolo ya mbongo oyo atindeli yo eza pe kutu ntango mosusu mpona bolamu na yo ozoboma ye mpona nini mwana mama na yo mwana papa na yo ozoboma ye et après soko bomi ogani nini omoi kutu otika ata na bomoi akoki efosa luka mbongo mosusu yo kozwa tiso obomi toyoki lisolo mosusu awa toyoki lisolo mosusu awa ndeko moboye na Allemagne atindi mbongo epai ya mama na ye moko mama boluka lupangu bosomba lupangu ya mwa bien po ezala pe bien botia balocataire mwa balocataire wana basungaka yo talaka nga kotindaka mbongo leo natindi lobi boye moko esala biso pe tempe eza te bokomomona biso ke oyambaka so na telefone te tande ezalaka te mais ozomona mama azwi mbongo baluki lupango na se kuna na makala na mai na se lupango place yango na mbongo batindaki na place basombi ekokani te sikoyo mama kutu azoloba mwana na ngai place tosombeli yo eza kitoko mwana na ngai vraiment place wana soko omona ososola okosepela donc bandeko ndeko alobi non lokola natinda eza mama na nga confiance eza ye muto aboti ngai ndeko alongwe Allemagne na ye boya akomi bayambi pe très bien mama lambeli ye achele poison botala nanu mokili tozoke wapi bandeko tozokende wapi likambo oyo tozokende wapi obomi mwana lo likolo mbongo yebiseka clair ke loba mwana mbongo tinda to leki mwandambu ndamu tosombela ke lupango wangu yo zwi ochele poison mwana ne akufa azonga liso potuti atabino moko bandeko nanga Kongo toza na bomoko toza na bolingo biloko mokili kabola bisote eza na vanité toyebi bato ebele na se na moi bazaka na mbongo bavie Mobutu vie na biso Mobutu Léopard mbongo nyonso akenda nango te bakunda eka na mwa place moko ya mokie bongo yoka eboma ndeko noka likolo ya mbongo bandeko ya Kongo mbongo ekotika nango eza nango rien eza rien na solo lisusu na ndeko moko na Afrique du Sud ayebisi nga lobi homme simple José Yungu yo muto zobeta masolo oyo ngai pe lokola Kongo wana toza déçu na bandeko na biso ngai na débrouilla na nga omoni kosomukanda na Afrique du Sud ezala passe mais nakutana na cop moko ya bien nazwi nalobi te mbongo nazwi ya cop oyo vraiment nde na travailler boye natinda kaka epa bapara na nga na grand frère na nga tobotamaka mibale na grand frère na ngai na papa na mama bosomba lupangu papa po omoni Afrique du Sud eza mboka moko pasi kosakana te bosombela nga penza lupangu na ngaba soki basombaka soki pe basombaka te bazoko asire kaka nani garçon ndeko wana ke lupangu no ezali kobanga te soka nde basomba na bango te alobi nayebi te na papa na mama explication bapesanga soki ezala nini na comprendre te ti lelo be mbongo kote ekenda nayebaka te na ye nakomi wana natuni mama lupango eza wapi lupango no ezali me eza wapi lupango ezali eza wapi kasi tuna papa na yo nake natuni papa boyebi kote nga na uti Afrique du Sud eza mboka moko soko ozwi mwa chance ya modele wana po ozwa lisusu misala kutu balingaka biso te ba étranger biso ba étranger balingaka biso te
mais ndenge na soki kopo wana nakutana na bato moko ya mindele bapesaki nga nakutana nga pembe na zwi mbongo. Mais papa, mbongo eza wapi pe lupango eza wapi? Oh, wana il faut bosola na grand frère na yo. Oh, grand frère akenda ne nzela mai. Akenda nzela mai, tangu susu ndena kanisa akenda kuna na nzela mai, abala kuna soki na kisangani soki nzela mai kote ni nakenda papa yebisanga ka il faut tuna grand frère na yo bandeko. Tala makambo yo biso tokutani nango bato nyonso baza na diaspora likolo bandeko na biso oyo baza na Congo. Ah, eloko ngoni ba diaspora basala bandeko na biso na Congo ni likambo lokola oyo mona ngola moko boye pourtant bazolo ba diaspora ezaka na poto te oza partout na Angola ndeko moko atindi mbongo epa bandeko na ye alobi ke bolukela ngai lupango bake baluki na lemba bamoni te mbongo ezaki penza na lembe simbaki te baluki partout bangaba partout bamapango bandolakisa bango basepelaki nango penza te baluki po bamapango mosusu bango bandokutana na bango ebandokokana mpe na mbongo wana me bango bandoluka ke balia eloko bandoboma nde yango wana bandoluka ke balia mpe nakoluka wana bayokoya na de bonhomme bakiti mpenza de bonhomme siko de bonhomme nini oyo bango basombi bakesomba de bonhomme kota mai bandeko mwana Angola kuna azomona ki ondireke mbongo penza na somba lupango na ngai aza l'aise abike de famille na ngai go trahi ngai te nande to beta masolo na ndenge na benga bango na ndenge to solo la ke vraiment basomba lupango na de bonhomme côté mai etonda kawana penza soki de bonhomme etondi le kawapi oboleka wapi côté basomba lupango wana lelo nazo yebisa bino lupango wana ekenda na maya njila lupango wana place wana ekenda na maya njila ebota matiti mona Angola wuti Angola ye azoya na esengo alobi ke bayebise pe ke tosomba lupango na de bonhomme atali place na mawa na kolela na souci alobi pourquoi vous trahir ngai boy Angola pesa lokola oya kalate Angola beba non zoli susu mbongo na zwaki wana wapi pona somba ndeko wana tilelo asomba lusulu pango te azaka bongo kozonga pa zozonga bayoko bengana bango pe bengana eba na Angola bango nyusu baya ndeko wana aza adebriaka aza na kin asomba lupango te atikala bongo ça passe pona nini bo mena balemba na bapartout bandoluka babanda komona no ba mapango me bango bandoluka basomba lupango eza na sewana po batika na mo eloko lisusu me bamona te bayo somba siko na de bonhomme penza na mai na matiti na nini ma njili nyonso mema lupango ekenda lupango ekenda nango ata bino moko bolingo oyo tobotama nango ekenda wapi ndeko lisolo nyonso nazo betela bandeko oyo ya Congo na bandeko nyonso bakolanda bayokaka masolo ya modele oyo po bolingo ezongaka ata mo moke po na bomona nde na bakongole bolingo esila nango nde bima onde lobela bango lisusu eloko te mpona nini boyo mpona nini oyo bino bosali mabe wana aza ndeko na bino aza ndeko na bino siko atikalaka bongo akomo luwele bandako kaka na Kinshasa me lelo soki bandeko wana basomela lupango me aza papa lupango me lupango me ekenda nango te me ezali mpona kaka koluka kolia koluka kozwa mwa livre koluka nini boye makambo eza ebele donc c'est ça mbongo ekotikala nango eza rien
hein? Tolingana nde. Tolingana. Soki tolingani ekozala bien. Hein? Yango obandi pe komona bana mususu ya poto bajika mususu ba décourager na bango kotinda lisusu mbongo oyo bosalela nga boye bosalela nga iboye. Hein? Pona nini mabe uti pana bandeko yo so batindele mongo akomi président akomi yanke ngana mona mutu musu pena afandi na bara abi ayebisa bakamadi ne bamela masanga ayebisa bakamadi na lobitala zana benga vena biso international na biso po bango bakomaka na baterme international. Donc abengi vie ndeni bien mega wa danze mega ala mukakutu te. Oh mega ala mukalisu te pona nini? Oh mega zola mukalisu te awa mega pike crise ezo senga ka mo eloko talaka oyoka yo muto wana poto yoki ke mama na yo hein apike crise ko ça nini? Il faut tourner ce que ezo senga combien? Oh 200 de asisi ngana zoyoka asilisi azolo boboyoki mais azana kata bar na bakamadi ne bazomena masaka bandeko ata bolingo esili tina ba niveau wana toza bandeko na binoti n'émission sosola bokoyoka ba masolo ya ndenge na ndenge oyo ekososisa bino o biso nyoto kozala to sosola yango Steve Sosola Papa Bopenda Jean Robert président ya Jean-Pierre Mbemba na kati ya Nouvelle-Zélande Sosola ona lelo na suki wana na pesi ba abonné nyonso ya E-News Television na pesi bino mbote soki ya Yesu oyo abatelaka ngana yo oyo zotala nga yete tokutana na video mosusu. Merci.